Bande onanga tozwi sango ya mawa. Sango ye ya mawa donc yangwana na ye pona pesa bino. Congolais tolingi ko changer te. Congolais tolingi toujours mayuya. Congolais tolingi toujours ko sa makam na busoba. Na oke na mukuse Kofi Olomide Agwepa Mumba Christophe Antoine Azana Katia Wele ni États-Unis. Bakangi ponani. Selon ba nouvelle tozui parce que bobi États-Unis biso bato bandango. Avant na ya Canada to bandaka mboka wana na ba mastibile. Alors Kofi bakangi bobi azana tournée azobeta ba concert. Nzoka ne azobeta ba concert azali na visa de travail ti. Donc azui visa touriste na passeport diplomatique au Félix Apesaye aki obeta ba concert. So bakangi neni abeta moi tour le azali na visa plusieurs entrées abeti moi tour abimaki États-Unis tanga ozonga na aéroport ba ebise me yo ozanani ozota moi passeport diplomatique on a un musicien ba genre babi musicien na passeport diplomatique. Non, bah mon attirant, mon iblom sous bazo pesa oui, ozo ba symbolisme, il y a ba convention de Genève, ba convention de Nini, ozo tambulaga na passeport ba pesio na mutu moko ba sisa classe. Alors, bah benji na pembe ni ka ndenge zalaka, bah bimi yo sa ninya. O nazo beta naza touriste, bah bimi seli ba vidéo ne wana salaka, o achila rabino. Oh non, I mean America, na kobeta na mboka boy, ba bimiseli ba video, na ba photo ya ba pancarte na yiwana, ba bimiseli ba bi me yuzo beta ba concert. Oh, ba biyaga na fana na no. Mais yo ozana visa concert, ozape diplomate, oyo beta concert, ozana visa et de travail te. Y'a baba congolais pourquoi tous abouillés tous abouillés ndengeni kozwa visa de travail Kofi Olomide yom to finga rabat bazoba yotanga otane otanga no to betaka scrabble. Donc bakangi siko ninga zawana arobima pete le roi bakangi na weekend bino mo webinde za kaka donc juge za lundi na tongo pour basala ba liberté provisoire. Mais sur l'autre zomituna siko ba tuana siko ya immigration. Sur ba monisco qui azaki condamné avec sursis de ba viol, ba nini. Ozomona. Donner azana ba rotindika ye ou bien ba repese amende. Mais mingi ba otalaka mutoyo storio ka ba masolo neti na bala mike ya basi ba nini ba musicien donc tu yebite. Mais tout ce que je veux vous dire que Kofi Olomide est Angel, is Angel. Pour Anini, azobeta ba concert, azana visa de travail États-Unis. Bon, mon année ba refulara ba petit wana musu ba yaka na petit wana héritier bani boyebi kande sukaka. Donc changeons. Cette génération tout changé. To Kofi Autina mbo amoro loyal hadi. Batwana nyos ba uta kuna ba mesana na bomba ebi loi te ke o boy visa o no bakisa mikolo ou bien o zo que le beta concert na Canada. Tu dois voir les visas de travail, pas des visas de touristes. Déjà na oki ke ba musicien ba kimisi bango déjà bazoni France parce que bango nyos baza quartier latin ou ya France bazoni na ba. Mais pour boyer ba nouvelle ezali que Olomide Agwepa Mumba est en prison. Il fait raison, parmi les raisons, parce que tant sous raison après, mais parmi les raisons, Aza obeta ba concert sans que Aza la na visa de travail États-Unis. Et puis Azo tambola na passeport diplomatique qui est musicien. Donc ba immigration ba c'est qui va dire mais non tout le monde ba musicien na passeport diplomatique. Michael Jackson kudaza ina ngoti. Elvis Presley, Nini, Johnny Hallyday, un passeport normal. Boyo un passeport diplomatique, obéta musique. Qu'est-ce que la diplomatie a à voir avec Nino? Osamwana diplomate, osamwana il y a mutasala na nignoté, na gouvernement. Oh, bon voilà, donc nouvelle Sabino, Kofi Olomide est en prison.
allez tosala kaka wana tota nouvelle ekoya mais eza foti na ye eza nango te ke oboyaka bamino boyaka nango bafanatique eza foti na ye azobeta ndule illégalement na mboka na baninga lokola na Congo babetaka bandule na basaka bamakelela babar ya baeglise banini moto alobaka te mais awa eza bongo te respecter les pays des gens voilà la suki wana